C'est beaucoup d'argent que je vous encourage. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, je me présente au nom des femmes fortes de Basel. Je suis la secrétaire des femmes fortes. En fait, les lots, tu es un peu ko solo la na bandeko abiso ya Facebook. Tu es ko solo la na makambo oyo ezoleka na communauté na biso congolaise, angolaise. En fait, à gros communauté na biso ba africain. Yango lelo to e to swana bino, to sona bandeko na biso, to e un peu koyeba en fait ki motema mabe ekomi mingi, ki motema mabe eza vraiment de trop. Nalingaki na lobo en fait, biso ba femme forte. Pourquoi d'abord les femmes fortes? Toza baso ya makasi te ya bitumba, non? On est des femmes fortes, on est là. On est là. Toza wana les femmes fortes na Basel, toza wana pona ko aider. Toza wana pona to aider. Bato baza na difficulté, bato baza na ba problème na Suisse, na Afrique, na biso. Donc c'est un peu ça. Comment je peux dire? To edaka déjà bana toza na Kinshasa, les cris des enfants. Oh, pour le moment, tozana nouana pour to aider yango wana. Donc na pesi bandeko na nganyo ba koti na pesi bino ba mbote, na pesi bino ba bonjour. Ceux qui sont na Air Canada, ba bonsoir na bino nyonso tout. Toza wana poto solo la poto loba kaka makambezo leka na communauté na biso. Donc ki motema mabe le ki mingi. Donc c'est pour ça toza wana na kota bientôt maman présence na biso a kota a ko intervenir pe bande ko mususu oyo baza pe na besoin ya kokota pona ko intervenir bosa la biso signe, y a pas de souci, y a pas de problème. Toko yamba bino pe toko soana bino toko expliquer bino en fait pourquoi toza ba femme forte, pourquoi toza wana but na biso eza nini. Makamini tozo sala et puis makamini toko sala les sous na avenir. C'est pour cela yango toza wana. Donc c'est un peu ça. Je vais essayer maintenant ya ko inviter maman présente na biso. Namoni OSS maman Suisse. Papa na biso nazomona na kombo ya papa Santo de Gira, papa Fifi Lutete. Vous me donnez en fait ce beau c'est la vidéo, ce beau c'est la vidéo, beau c'est la un peu signe comme ça na yeba en même temps. Parce que namoni invitation bate koti et koti.
Maman présidente na biso namoni aza na ligne. Tati Noémie, s'il te plaît, soki kosenga nga demande à vidéo. Voilà, j'ajoute. Donc, c'est un peu ça. Yango, to solo la bino lelo, total sabino un peu pourquoi tout ça va faire forte. Bonjour, maman présidente. Bonjour, Dada. Ça va? Ouais, ça va, Yaya. Na yo posa bien? Ouais, ça va. Naza bien, par la grâce de Dieu. Ça va. Dès la week-end. Grave. C'est ça, quoi. Bon yo. Ouais, naza bien, Yaya. En fait, na bengi na invité pe na live nanga pour intervenir. C'était vraiment à propos ya kolobela un peu qui motema mabe et puis en plus kolobela vraiment plus les femmes fortes batebele bakoti bayoka biso pourquoi toza ba femme forte. Ouais. Et puis initiative na biso vraiment eza vraiment nini et puis à l'avenir eloko nini tosala donc c'est pour cela poso namoni déjà batebele batindeli nga ba appel vidéo balingi bakota un peu ba intervenir je crois. Après de suite, voilà. Voilà, en tout cas, merci d'abord pour l'initiative, c'est très bien. De temps en temps, qu'on expliquera tout ça banani, tout ça la kanini, et ça vraiment bien. Tout d'abord, on a fait Simbo Tenabao Nyonso Bazo, Landabiso, Namonia FS Maman Suisse, Namoni Junia, Namoni Oyangande Ko Soleil Moi Mona Noko Nangai, Olanda Ngai, bisous grande sœur. Donc c'est un peu ça. Donc Namoni Temotia qui monte à ma bien la communauté na biso, et ça vraiment bien. De temps en temps, il faut to lo bakapo na batuba comprendre ba façon na biso parce que toujours se comporta comme vraiment mabe na communauté na biso to lo bake bato babake bato mangala quoi. Toujours se comporter mabe bolingo zanga biso mingi et franchement ça me fait vraiment du mal. Bisous à grande sœur aussi, Ursule Toto, bisous Yaya. Donc bokota, oui ma copa bokota. Je suis là na mon abino ba big dédicace na bino nyonso bokota, merci vraiment. Victoire Manassé, ma statue et donc c'est un peu ça. Donc bisous za ba femme forte. Toza ba femme forte c'est une association de femmes pour aider les enfants orphelins en Afrique, au Congo et en Angola, et aussi toutes personnes qui sont en difficulté. Tout le monde a ba Congo, les gens sont malades, tout le monde a kanabo pito, ba maman ba boti, mais il n'y a pas de moyens pour na robimisa ba on a bopito, nyonso wana to salaka, et puis comme on a mususu bana bazana orphelinat, mais bazana ba makoki te, au monde a tozoko aider, tozoko sponsor bato bazo encadrer bango quoi na moi quelque chose moi mbongo ou bien carrément bakoli ya bilamba ba accessoires fourniture ya école nyonso na tout cas totika. Donc mais problème tozaka nango jusqu'à présent les gens ne veulent pas nous considérer ezopesa biso pasi. Chez nous c'est pas un club d'amis, non. Tokomi 8 personnes, nous ne sommes pas un club d'amis. Toza une association de femmes, composée de 8 femmes. Oeza que tolingani na cadre ya famille. Donc c'est vraiment ça. Quand tolingani na cadre ya famille, tela kande ko botami na ye. Olingeti. Donc c'est ça. Donc biso eza plus kolinga na cadre ya famille parce que tout le monde dit que non, surtout ici à Bâle. Ba comportement batou, je juge personne. Ngamo pe na za baloise. C'est vraiment chacun. Tout le monde dit que non, tu vas continuer boiter. Nous sommes des Africains, nous sommes des étrangers. Et ça, là, bien, au monde, quartier, na bino, qui ne reconnaît ma casse. Bon, c'est pas donné à tout le monde, au na moi, quartier, na bino. Si quoi, quand nous venons à boyer, ba famille, baza misika, faut bazo ba transport, ba ya, ba kutana, mais, tant besoin à moi, moko boyer, bo sanganaka, en même temps, pour na but, moko noble. Ça fait pas du mal. Et ça, la nani. Mais, on a vu comme si on délire, quoi. On a vu délirer, comme si on n'a rien à faire, ou bien on veut chercher des problèmes. Non.
toza na pona luka ba problème te, au contraire tozo aider bekela mo bato nzambe oyo ezali bazambi nombre famille na biso dada. C'est ça. C'est ça. Tozo aider en même temps awa pe ndeti o aza na bio na live. Maman secrétaire na biso dada motema ya Willy. So na moni non dada nazoya. Mususu na ya kozwa mo eloko mo boy eza mabeta. Ye pe attention nazoya kotika ta bana parce que j'ai des courses à faire, parce que j'ai une fête eza mabete. Ce qu'on dit na grande sœur nanga avant dans la Fribourg. Ba belle sœur nanga bavandaka na Fribourg. Ba musu baza na bien. Siko na osa ndeni. Nazwi voiture ti na ke Fribourg pa yaya to pa batata basi ya bana. Mais c'est tout. C'est ça. Pendant que Odile Azali, pendant que Nicole Azali, Charlène, Raflo Azali, donc c'est un peu ça. Donc batindi bisto lingana non? Siko est-ce que fona lingaka bata membre famille nanga? Non. Na ebite place ni bakoma na Bible nzamba bito lingana kaka na bato bobotami na bango na lien de sang. Nzamba lobi juste bolingana. Alors, bolingo na mutu nyonso. Donc bon meka un peu ko changer façon na bino ya romonelaka ba association. So que ça na bato mususu bazo travailler mabe. Bon, moi je sais pas. Naza responsable à batonio sauté, mais biso ba femme forte. Toza na vision na biso. Déjà un gros bolingo. Tolo bakutu ke ba biso nde makamto bité, biso a makambuté. Biso makambuté. Biso za nani? Biso za bolingo. Biso nde bolingo makambuté. Biso nde bolingo, biso makambuté. Biso makambuté, biso nde bolingo. Tozo sala dans tous les moyens to lingana vraiment. To lingana vraiment avec cœur, vraiment na kati ya motema. Donc c'est ça, cette année tout d'abord parce qu'on dit quoi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par soi-même. Donc avant de aider bano bazan Afrique, il faut nan to lingana. Na bolingo wana to likanisi ensemble on a to aider. C'est quoi que biso moto lingana biso te to aider comment? Nan nzambe na lola au sepela likanisi wana te. Mais pour likanisi et aboutir na eloko mo ya bien, il faut to lingana. Mais na bal awa en tout cas on est un peu rejeté quoi. On est un peu rejeté parce que toza 8 personnes mais on n'est pas des milliardaires hein. Toza ba simple batou. Voilà quoi, on travaille na toza nango tozo aider. Toza pe na besoin pe ba 10 francs bato ça la ka ba pelle. On est pas mondial hein, s'il vous plaît, mais Tomi kokinde te yango tozo et tozo senga comme ça biso le quoi doit d'ailleurs fixer na bato mo boye. To tinda ba makoki wana kuna. Mais to mona bato baza ebele ya osenga biso ba demande. Il y a pas de problème, on les accepte. Mais après, to retie loko. Il y a pas de j'aime, il y a pas de commentaires, il y a pas des encouragements. Na pesa ka écoute mo banal. Nga mona so asali ngai ba dessin. Na tiaka waouh, c'est trop bien. Alors, bravo, bisous. On a encouragé moi na. C'est ça. Moko jour na ABC commando na bi mais c'est bizarre hein. Ce batika que fali azo beta. Batu ba otonda même 50 fois batu ba ofuta. Ce batia ta chantre chrétien, batia que leur mbongo azo beta. Batu ba oye ba ofuta ba bibi. C'est ça. Tozo lukato aider bana batu bazabo bazanga ba parents ba orphelins. Tozo na besoin ba aide. Mais mutu moko azo kosola biso azate. Et ça normalité. Franchement, ça va pas. Ça va pas maman, bokende liboso, nga nazata na chaussette, nga nazata na sac. Toroliango te, non, toroliango te. Torola tape biloko wana tina ndenga mabete. C'est ça. Totindi. Nous on est en Europe dada. Toi en Europe tolobani pas mon mari ya nyo se pesa meli biso non. Toza na facilité. On a des biloko et comme ba 10 francs, ba 5 euros. C'est pas pour nous. Et ça pour na bana on. Diko biso moko toza na idée. Mais tomiko kande na nyonso te. Na nyonso te. Voilà yango wana na ndenga mabete nous les femmes fortes. On est
peu déçu, hein, Bolimbisanga, vraiment, on est un peu déçu. Moi, Mawa, déçu peut-être te Bolimbisa. Je veux vraiment pas trop na choquer Penza Batou, s'il vous plaît. Et ça plus que, toza la moi tristesse. Voilà, c'est peut-être ça le mot qui convient. Toi, la moi tristesse que mon accueil. Tiens, voilà quoi. Il n'y a pas vraiment de soutien. Merci mingi na Mama Godé, Mama présidente Yabomoko, Yende à mettre biso soutien, naza vraiment déjà assuré qu'il recommande parce que biso ne photo tinda, poye pas tinda. Donc là, vraiment, c'est bon. En tout cas, maman, merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse, sois béni. Et puis, groupe Nabino, Bomoko, et Kende, vraiment liboso. Nzamba mona bino bon manquer na rien. Donc, tozo zela kaka, et tout rabande mususu ba aider biso pona vraiment bana wana bazala gâté. Parce que auto tindaka izaka vraiment minime. Ok. Plus, au banana va se retrouver. Voilà, nous, nos enfants, ils mangent du yogourt, les pâtes, du pain et tout ça. Comment on a que bana musu bazoliate, ça fait mal. C'est ça. Ça fait vraiment mal. Il ne faut pas seulement aux à la orphelin, to orpheline, pour passer à baninga. Non. Moi, peut-être là où je vous parle, dans la chance, nzamba pas molenga que les parents sont en vie, mais dans la mawawana ya komona baninga ba souffrir te. Alors, naza sûr aussi que bino be ba obolanda bito, boza la compassion wana ya ko komona bana mikie bazala te ke lipape eza te, il y a pas d'habits quoi, il y a pas de quoi manger, ba matele eza te. Non, nga vraiment na omona que plus ba groupe ezosala maboye, il faut vraiment mitema bato tout amaka mpona kosunga vraiment. Donc c'était vraiment ça mon idée. En tout cas, la pamboli mingi maman secrétaire na ndenge ozwi ya live, na ndenge oinvite ngai na communiquer na bato penser na biso, penser na ngai eza penser na yo dada eza penser na biso ba femme forte ba oyo baza na biso ebongo te, donc baza na biso na makanisi parce que on travaille vraiment avec même pensée. Donc nayebi te soki maman secrétaire dada oza na nini okoki koajouter selon mutu nazangisi to commentaire par rapport à tout ce que je dis quoi. Exactement. Non, non, lobby déjà nyonso. Moi, en fait, eloko esala nga moi passe eza kaka eza que tozwaka mwa temps ya kokoma, au moins tozwi mwa temps mpe ya kosala eloko tokomi na Facebook, omona j'aime eza te. Tozo oblige mutu te batiela biso ba j'aime, non, loin de là, mais eza kaka juste mpona koencourager mpe. Donc, mpona koencourager biso, tokende un peu de l'avant et tout, ndongo lobi kaka yaya. Donc, loboko moko ekoki kosokola elongi te, mais je pense que soki biso tozali bino mpe bandeko na biso bozotala biso bozali bosoutenir biso bopesi biso un coup de pouce, je pense que bano baza na Congo bakomanke eloko moko te. Toza vraiment na moment oyo toza vraiment na toza ata na ba 3 ou 4 vraiment en attente oyo ezozela biso, il faut to répondre nango vraiment le plus vite possible, totindela bana wana mbongo mpona basala mwana moko opération. Mwana moko abengami mpe na kombo ya bébé Moïse, aza na Kinshasa. Donc aza vraiment na besoin na biso nyonso tout ba association ya Suisse, ba maman nyonso tout ya Suisse, tous les associations sauf rien, canton de Vaud, canton Almanique, biso nyonso tout tozala wana vraiment mpona ko aider bana ozomona et ozala vraiment esengo mpona biso nyonso tout. Parce que bana wana vraiment baza na besoin na biso bana na biso awa baza na biloko nyonso tout, mais soki ozata na 5 francs pamba tozo obligé montant te, même 5 francs oza nango kutami nango elamba ya mwana ezotraîner na se. Donc mpona confiance la tolakisa confiance soki tokanga carton na biso, y a pas de problème, tokosala même vidéo live, pas de problème, tokosala bozomona nde tozokanga carton et puis tokoscotcha yango ndenge ezala kaka, et puis po carton ekende Congo po bana wana bazala ata na mwa eloko moko ata ya bien ya kolata malili mpe ezoya, bazala ata na elanga na Kinshasa plutôt, bazala ata na mwa eloko moko boye ya kolata ya malili ebomba bango. Donc c'est un peu ça elonga na koyi koajouter, mais en même temps nazomona bato ebele batindeli ngai, je sais pas so bato bacomprendre, bato ebele batindeli nga bavideo, je sais pas so balingi baintervenir, je comprends. Ouais, mais je pense qu'il faut
bame kokoma awalinga intervenir aza mpenza bienvenu oui vraiment tokoaccepte yango mais eza peut-être bakoma comme ça Exactement. soki vraiment ke Namoni ba demande eza a ba mama ba papa bozolanda biso o aza na besoin oyeba plus mpona biso ba femme forte mpona moni ba demande ya bato mo ebele ya ba video batindi donc oyo amoni alinga asola na biso be alinga ajoutele biso eloko mwa likanisi ya encouragement be ya kooriente biso na eloko moko boye en tout cas vraiment toza wana mpona koyoka ya pas de problème. Ouais, donc c'est ça quoi. Donc ouais bato bazokoma kaka namoni nde kaka toanda oloba tike non kimutema mabe donc voilà namoni awa mama Lili Mayamba oyo azali grande sœur à commanda donc oui malili eza nango bongo tolanda na biso bato te ça c'est vrai mais omoni biso bato ya mangala toluka tochange mutu azaka na besoin mutu et puis baencouragement bafélicitation esalaka vraiment un grand bien eleka même mbongo moni eleka même mbongo alors tolingaka même bato bameka kopesa biso mwa coup de pouce même na baconseil même na baprière baverset biblique donc bato base manifester un peu quoi que bato bamonaka ke tozosala ba n'importe quoi et bato ouais bato bayebisaka biso ke yango bino mpe bozangi eloko ya kosala eloko wana esekisaka nga vraiment ka nde naza boyeko nakoma yaya makasi ya dada sikoyo kepekisa ngo vanda kaka na ndako esimba te tozokutu mona nsuka na biso mona nsuka tala famille ta niveau ya famille oh non elo nyonso ebandaka na bandaka tout doucement mabe ezangaka nango te esika bato baza nayebi ke bato bokopebana bokosala eza problème te topotanaka na biso mais eza makambo na biso ya kati na objectif na biso toyeba kobongisa yango parce que toloba esika bato bazali c'est toujours la perfection ça jamais bacomplication mpe ezalaka incompréhension mpe ezalaka mais tozoyeba kobongisa yango omoni lokwa mpe tout justement balobaka déjà ke nde eza boye topesi bango autant de temps boyebi kutu te bopesa biso nde makasi lisusu ya kolingana bongisa baseka biso baoseka biso te jaja biso nde makasi te il faut to persévérer bopesaka biso nde makasi mpenza ya kozala en tout cas c'est bien donc c'est un peu ça donc moko mpe bacritique mpe ezalaka mpe mabe te mpo bopesa biso suku makasi mpo tobongisa Niclette tete je te sali à pensa Niclette namoni otindeli ngai video nayebi te Niclette olingo intervenir Niclette maman na Clairin namoni otindeli ngai video je sais pas si olingo intervenir tia biso signe comme ça tokota en ligne y a pas de problème Niclette donc c'est un peu ça donc tolingana entre biso entre bassociation po tozala biso nyonso na vocation moko et puis nazola mpe appel na communauté na biso na bale en tout cas tozalaka na mitema malamu tolinganaka mabe eza partout tozalaka oyo wana lokwa nazona problème boye ata asali eloko boye te tozala bongo te tozala vraiment na mitema moko pembe na kati na bafamille mpe tosalana mpe mabe omona posali mpe ndeko mabe akangi mpe mwa kanda na ye ma apres alekisi apres bato mosusu baolobaki bonga na botama na ye mpo nalimbisa ye mais nzambe alobi nini soki biso tous les jours tosengaka nzambe pardon nzambe alimbisa biso na bapeshe oyo tosalaka sikoyo pourkui biso olingi kolimbisa bato te donc spo ozoi mutu na 2012 ti lelo 2018 ozaka na problème c'est mabe ok nzambe aosenga biso tolingana l'amour du prochain oui mutu mosusu ozoi na problème apres olekisi na obia c'est pas grave déjà et puis balobaka les temps guérit la blessure donc eleki quoi après soki bomonaki non na opesi sous confiance on a peut-être ya boye te c'est pas un problème mais bozala un petit bonjour mutu asali eloko bomonanaka na bale bapomme faute basali association basali barbecue boye c'est ça
jus, boye kolia moi brochette, oza pe na moi 5 francs au tiers. Eza C'est mabe te. ça. Moninga li or ba femme forte, moninga na base la kufeli tokendaka. C'est Tokei ça. présence moninga bamoni ke nazala na bato te me bato yango baye erote ya motu. Na lancé appel en même temps, Yaya, ils ont notre sœur Mireille. Aussi, beaucoup fait la maman, donc, bisogno surtout, tous les cas, et ça la bien plaisir. Bisogno surtout, tous les cas, tout le monde nana. Nayokaki yango vraiment, yana baki nga bino, eza juste toyeba kaka date, ceux qui toyebi date vraiment, on est de cœur avec elle, tokende vraiment sans problème. Mission na biso eza nga aloba ke tokoki koteya na bandenge ebele, tokoteya kaka te tofungoli bible, tokoteya na bandenge ebele, kolakisa bolingo eza koteya, koasiste. Bon, namoni esali moi problème. Namoni ba maman OS basengi biso pe demande à vidéo. Si c'est vraiment ça. Donc toza wana pona tout répondre jusqu'à kanaba ba question na bino ba oyo. Donc c'est un peu ça. Donc Ouais, bolimbisi dala nazwaki appel. Donc c'est ça. Ngai mission na ngai ezaka plus vraiment bolingo. Eza penza vocation na nga. Vocation na ngai ezaka vraiment bolingo kozala bien na mutu nyonso. C'est vraiment ça ma vocation sur terre. Nalinga rando te, nalinga ennemi te, ngai ezaka plus bolingo. On peut pas être peut-être pire soki ndenge na mutu nyonso mais kozala correct. Donc sans rancune na mutu nga penza nalinga bongo, sans rancune na mutu mbote mutu asala eloko na ke penza no o penza baloba donc à l'aise quoi, donc okende penza à l'aise. Nga penza vocation na yo eloko wana nalinga ko partager na ba o news bazala pembeni na nga tozala penza plus na esprit wana po yango vraiment eza bien. Kozana ba problème na mitema ko ina et ça la même bien te. Après on prie, on se demande bo sambela nini. Exactement. Mona basambelaka Bible mais makambo mabe non. Nga sikoyo moi ba verset na nga ndambo wana hepi. Moi na nga na ke l'église mais o ezaka kati na nga ezaka plus vraiment ko travailler amour du prochain. Donc ce même moment que na benga bino poto créer association eza parce que na un amour du prochain. Pour muto azanga amour du prochain dada a aider hein. C'est ça. Sala boya tozongisa boye tosala boye. So amour du prochain te ou sala biloko wana nyonso te. Voilà, tozo ba vidéo zo te ba kin mutabeli mwana boye ndeka ya Moïse epesa mawa. Ba parole ba bébé mo boye Moïse to partageaki yango biso ba femme forte ba parole ba kufi papa na ye aza chauffeur azaki chauffeur na nzela lufu akufa na nzela lufu mama aboti ye après mama ye kokufa alors mwana na te aopesa biso mawa bino foto ede parce que balobi te bafamille na ye bafamille biologique nanu baye kotala mwana te mwana aza na omoni mwana motu aza wana aza mwana mwasi mais abotami aza na malformation moko boye na niveau ya nzoto na ye ya pembe na libumu kwa nyonso nde oluka baopération ezopesa pasi comme ntango bato moyi basangai na bango mpe baedaka bongo bolinga bodétruire bato wana bozwa problème na nzambe oui parce que sika totindi $10 par exemple mpona opération bino siko boye botie trouble na kifemme fort to na bagroupe mosusu mpo bapanzana siko orphelina wana bando ozwa $10 wana baozongo su te à cause na bino bona problème nzambe makasi problème nzambe te ça c'est vrai nana okotela yo nga so nazwi problème na nga so nanga bidada ya okotela nga ya na yo dada oya mbangu siko ozwa problème na nzambe na okete mutu te donc
soki bato basangana bango na but ya bien non toluka kocrée baproblème te quoi toluka koluka bacrée baproblème te faut pas susciter bamakambo ya kala leka o ye kutu asalaka o boye te ye kutu ande olinga kutu te te alingaka ngai yango aza na femme C'est forte vrai. botika ye Yango azali. C'est yango vrai. azali alingaka ndenga botika yango aza na femme forte mposo alingaka nga talingo oya te Oya te. ali loko option nga bia pas de problème bolingo eneutralize ya okoma bien Exactement. ngai bolingo eneutralize ya okoma bien yaki option kospionne mais akotikala sikoyo mpo ayebike mpenza bavandi na bolingo bolingo kaka kimotema mabe nde tomona sujet moko otiaki tolingi yango te na communauté na biso toboyi toboyi kimotema mabe tolingi bolingo ekota na mitema bolingo ekende panzana mpo tosala mambo ya kitoko c'est un peu ça kwadala na biso. Merci Mingaya pour l'intervention. Merci vraiment. Donc, ils ont jusqu'à toujours rappeler Batoupé qu'en même temps que carton na biso fait qu'il est la fin du mois. Donc, Bato baza un peu nzinga na biso. Na ba quelque part awa moi musika na biso te ceux qui vraiment moto aza na bonne volonté aza na moi brosse à dents ezo traîner na ndako moi ilamba bana ezo traîner na ndako en tout cas vraiment bozangisa te bo contacter biso ba femme forte toyeba moyen nde nini ya kozwa yango ezala 5 francs na yo ezala 1 franc na yo 2 francs na yo e osala kaka quelque chose ekoaboutir na eloko moko ya malamu mpo kaka bana oyo baza na Kinshasa bazala bien. Je pense que soki osali yango nzambe oyo aza ya lola alobi azali nzambe baorfela kotika yo te donc bit na biso eza mpe la même chose na bamama OS maman Suisse c'est la même eza eloko moko baza wapi bango bamama OSS baza mpe na ligne baolanda biso nayebi te so baza bato ya nayeba pe te moi je voulais aussi demander so bazala wapi bamama OSS oza je pense que bato canton de vous je pense aussi donc bango mpe bit na bango bango mpe bit na bango eza mpe ya koede ya kosunga mpe kaka ndeti biso tozosala donc bato baza mpe bata canton de vous bosoutenir bango mpe kaka mpo bazosala eloko moko ya malamu oyo ezali mpe formidable ezomona na misa bato donc boede toede partout place loboko biso moko tokoki te so tosengi aide boyaka wana boya vraiment koede nzambe ya lola kokanisa bino et puis kozongisela bino encore plus davantage donc c'est un peu ça non mais ouais eza penza bongo quoi nde eza boye bayoki po bamosusu bakomprena te na dernièrement grand frère aza na kine aza pasteur etuna ye ngabi namonaka bafemme forte explike na eza nini to na explike mpenza asepela ye makasi alobi abi donc asekisinga kutu abi nayeba te nzoko ozala na motema bolingo boyenga mpe abi bon ngabi wi ngabi natindeli na bafoto ngabi toyeda kati ngabi toyeda mpenza tobimisi bambongo na biso toyede abi bon ngabi wi akamoi mpenza ngabi si abi non tomona bavideo na bayoutube esala biso mpasi tobi te nde tosangana boye tosangana kaka te ke matanga na Suisse totie mbongo moto asali fe totie ngabi te toyede na kuna bisika touta parce que mpasi ya makasi mpona je pense que awa ata soki moto asali matanga na boyi na nga te moto akotize na ye mbongo te moto akokane kaka voilà mais bana wana mpenza kotala vraiment ke esika bazosokola ko dada namonaki po bande olia okata kolia bande kolia okokata kolia omona ke soki kikozo balobaka basala ngo na betoko même pas en brique ngabi nzambe apesa biso mbongo mpe atoka etongo orphelina mpenza ya malonga ko nzambe c'est ça lobi omoni bana wana bafutur président baza wana bafutur ministre baza wana bafutur soki baavocat ya minene baavocate baza wana mais to néglige bango te quoi to néglige bango te en plus mpe tant tosala bongo dada nzambe apambola biso ti
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vandi kaka boyo boyo boyo. Yo mapamboli komi bele boli kamnini nzoka okotiaki nzambe nyongo. Nyongo. Po oyedaki ba oya ye. Donc toluka lipambo yo na désordre. C'est ça. Donc, moi, la fille, moi, la jeune garçon, la jeune fille, je crois. Tocha photo na profil na sur Facebook. Tocha photo na ebo mona un peu ndenge mona wana zo galérer donc faut pas ça la opération. Ezo senga moi ba fond, ezo senga moi ba mbongo et tout et tout. Ceux qui vont contacter bisoté les femmes fortes pour en attendre sur la confiance na bisoté, to repé sabino pe numéro o eza ya direct. Il y a pasteur Josué comme les pasteurs Josué. To repé s'appelle numéro direct il y a pasteur Josué. Pour contacter pasteur Josué yemoko azali azali azoko orienté orphelinat wana. To repé sabino les cris des enfants pe bazali wana pe la biso les cris des enfants on est vraiment biso to focaliser mingi pas na bango parce que bango vraiment to yidara bango tout le temps en permanence donc carton na biso to sala pe ezo kende mbala moko na orphelinat et les cris des enfants donc so beaucoup contacter biso les femmes fortes je pense que to chata numéro pasteur Josué bino moko bo contacter mbala moko bato ya bonne volonté bato ya motema malamu ndeti komanda Lola bazawana otia biso maboko papa na biso komanda Lola otia biso maboko esa chaki kutu esa sombela biso déjà bakaye pona bana merci vraiment komanda Lola nzamba Lola amona yo donc les garçons suisses balois papa na biso bijou beleza babi yo muta batu yo tikaka bana te papa na biso bijou beleza tozozela pe kaka lisungi na biso pa na yo Linda abobo na Milus ma chérie tozela pe otindela biso ata dentifrice ya pamba Linda tozela ba femme forte ba ozela yo otindela biso ata dentifrice otindela biso tozela dentifrice na yo donc bana ba osipela donc c'est un peu ça. Image wala pe fotinda ngo partageaka image ono baosenga biso baosenga biso bana popi baosenga biso bakaye funa partager ngo ouais funa partager faut vraiment na reparler on luka vraiment tant na doit tant na partager biloko bana bazosenga biso bomona ke bana popi ezaka nango ba 1 franc soto kota ba micro be na ba cop awa mais bana wana bazozanga bana popi ngo do bomona ngo extra extra donc soki bino bomemeli biso kaka ba biloko biso mbonga carton topesi tokotiela bana wana donc bakozwa yango pas de problème tozosela vraiment lisungi na bino bamama nyonso bozolanda biso toboka biloko te ndeti na video wana ba jeune fille je crois ba 16 ba 15 boye batongaka mais ba machine wa baluaka ngo donc nde bazolue ba machine mpe batonga ba uniforme na bango il faut bafuta ti balue sikoyo ba machine wana bameli neti biso na bali oyo yebiti na bamaison ya baarmée du salut batekaka na bango yango biloko ya bongo sikoyo sponsorise tokosomba ata moko kutu totindi basengai biso na batensiomètre basengai biso na baparo etala ato ya sucre mpona bato mpona badiabete voilà babiloko ya bongo mutu mo muna osala na hôpital okutami nango mpe opesi bato baza misika eza problème te ozwi kaka Jennifer merci Jennifer ozwi 5 euro otindi grâce dikeno namoni otala biso yo abalo asi oyebi bandeko na makambo aosala na neti dombele maniesa moi ba gros bisous Odile Yama, la vice. Kakota ndo loba. Kota ndo loba po yonde o succéder ngati. Ngada da zwinga ya o mama présidente wa leko loba. Nana choite na intervenir. C'est ça. Na intervenir. Donc to ba bike pesa makambo zo makambo. C'est ça.
yango topesa bino donc tozela bino papa na biso dieke la nayebi ke yaya bilamba oyo ya bamarke wana osomba mingi wana oyo ezotraine na se ya ndako yaya tindela biso yango toza nango besoin totindela bana na Afrique ata 5 francs 10 francs emonani eozala vraiment malamu mingi grâce mpe nayebi ke babasket ya Owen ezotraine nango wana obwaka te donc boluka bopesa biso yango nzambe alola vraiment akomona bino epuis akokanisela bino opesa c'est ça baopesa na bango nayebi kende tolance bato boye omonaka ata tokata bato balubenga bamokomakoma naza na mwa 2 basket na dentifrice moko ndeka olobaki otinda déjà to tosalaka barbecue oyebi ti bapesaka déjà mwa baketena bof na ye donc je pense que moi petit 10 francs non ezanga nango te j'ai confiance donc ça bomona mona biso na bal awa boyebi na bino ke tozali donc c'est ça bofinancer bandeko na bino donc ntango baopambola biso baopambola na bato baosoutenir biso donc boza na kati donc tozo koincite bino bosepela na eloko oyo parce que eza vraiment elo mwa malamu elongo na mambo nyonso ezala vraiment bien donc à part koaide baévénement tonosala mpe awa tonosepela ensemble bamawa mpe wana mabe mo tovandi bafemme forte mwa moi libanda batumbi bafemme forte mo soirée ya récolte mpo lelo tosala yango peut-être na live mais ekoma mpe na niveau moko tozwi mpe sale tobi tosala soirée moko mpe mpona récolte des fonds wana mpe tomesango wana soki ozapelaki keno torécolte bafond mpona toaide bino mo boyebiyaya namoni awa grâce à lobi aza na bachaussure ebele grâce ya pas de problème nga wana mpenza na koleka pendant la semaine na koya kozwa bachaussure wana leka mpenza okongola so moto aza na besoin kointervenir kotisa ye dada namoni mama odile aza na besoin ya intervenir kotisa ye mais sikoyo moyen nakotisa eza te parce que fo nakataka yo kata no ngai comme ça okotisa ye ngai si nalobi nanga déjà nazali nango ya oloba c'est vraiment bon je vous aime beaucoup merci na bao nyonso balandi biso que Dieu vous bénisse je vous aime beaucoup merci pour vos messages merci pour vos encouragements merci à toi dada secrétaire privé en même temps l'équipe privée donc bolingo na bolingo kaka bolingo bombe donc c'est ça le bolingo makasi donc voilà quoi gros bisous zo dire comme ça merci ok c'est donc c'est un peu ça donc merci vraiment pour notre encouragement merci maman bomokos merci merci vraiment à tout le monde merci na bato nyonso surtout oyo bozwi ta na bino vraiment bovandi mpasi bozali weekend bozolanda biso tozoloba kaka toujours mpona barécoltement de fonds epuis na babilamba bato soki boza na babilamba biloko ya kobwaka bobwaka te au moins kezala moi vraiment ya kokatana ke tokoki ça se comprend mais soki eza vraiment ya kokatana te vraiment s'il vous plaît bobenga biso tokoya kozwa bato baza na Basel bato baza libanda ya Basel so bokutana te na mwa 5 francs bokutana te na mwa 2 francs bobenga biso tokopesa bino compte na biso bancaire bokoya bokotindela biso tokokomisa yango epuis donc nzambe alola oyo aza likolo akobosa na bino te bit na biso ezali plus mpo toaide bana oyo baza na Afrique baza na baproblème ezaka na Congo te eza mpe na Angola donc pour le moment toza na Congo mais avec le temps kala mingi mpe te tozokota Angola donc c'est un peu ça donc merci vraiment mingi baoyo balandi biso et naza sûr que j'espère que kala mingi te soki nzambe apermettre tosala moyo avenema moko ya moke tokoinvite mpe bato tokoinvite bino bandeko na biso
Donc bolingo nde leka mingi ba encouragement na bino yango esala peke biso pe surtout telema lisusu to otoko edanto aider baninga bato bana na Basel oyo mwasi ou bien jeune fille amoni que alinga rejoindre ba femme forte toza vraiment wana to yamba yo y a pas de problème toza wana toza na maman présidente na biso maman Hilda la belle angolaise, tous la vice-présidente Nabiso, maman Nabiso Odile Yama, tous maman Raflo la belle, elle a Zurich, il y a à Zurich, tous les jumelles Charlène et Marlène, tous mon option Tsuka, Fallon Fafa, mon Tsuka, et puis moi-même la secrétaire. Donc c'est un peu ça. Et dans qui n'a le en même temps Facebook na biso ils aura toujours na mutumoko. En fait biso surtout tous la code il y a Facebook mais c'est plus nga mut na kota na Facebook pour na ko landela so bat ba komeli biso côté un peu ba mise à jour na Facebook ndenge za la kaka mais souvent c'est moi et nga mutu na coach un peu Facebook na biso ce qui problème na bengi maman présidente Navis maman présidente a orienté un peu ndenge nini tokoki kosala na Facebook na biso. Donc j'espère que topesi bino vraiment ba bon week-end. Nzambe ya lola azana bino. Biso les femmes fortes, toza na biso makambote. Biso les femmes fortes c'est plus l'amour. L'amour du prochain, nzamba loba la Bible, c'est un peu ça. Donc on est là tranquille. Donc c'est un peu ça. Et marraine Abisso, notre marraine a les femmes fortes, c'est Maman Godet. Maman Godet, c'est elle, notre marraine. Yindaza marraine Abisso, il y a les femmes fortes, Maman Godet. J'étais salée à passant, notre maman chérie. Azali en même temps présidente, il y a Bomoko, il y a Maman Bomoko. Donc maman, bonjour maman Godet. Merci P, maman. Vraiment, on a déjà au PCBiso pour notre team de la banane en Afrique. Merci Maman Godet. Merci à tout le monde. Donc, c'était un peu ça. On a rappelé encore Batoyo, Bazali Wana, Balingi Bakota, dans les femmes fortes. Vous avez vraiment le bienvenu. Il n'y a pas de problème. On est que là, on tous a gêne. Mais je pense qu'à l'avenir, il y a maman pe, maman pe donc maman wa biso mikolo pe, on peut voir ça la pe à bango na base c'est pour bientôt. Mais vraiment oyaza intéressé, alinga kota contacter biso ezaka la base LT Suisse Mobimba. Moi vous êtes intéressé, ya kota na femme forte, vous avez vraiment le bienvenu. Tous et la bino pour to continuer marche na biso toujours ça là. Nzamba lola abate la bino. Ceux qui placent mon autre lobby qui m'a bé ou bien le remonte lobby et c'est pas si bino te ba remarque na biso y a ma remarque na bino pas de problème beaucoup mais la biso est en privé pour prochaine live na biso to bongi ça be prochaine live na biso to ba ilo nini to koloba un peu donc c'était un peu ça na souhaité bino ba bonne soirée na batno surtout bolandi biso vraiment de gros bisous ba femme forte ba lingi bino mingi. Vous allez bien, mina biso à Facebook, bandeko na biso, vous avez bandeko na biso, bolinga pe kakabo aider biso na reto. Nzamba lola amona bino. Bye bye, de gros bisous. Oh Bougat. Oh Bougat. Oui, c'est vrai, toujours on fait les 15 enfants. Tout le enfant fort, on prend la décision de la possibilité. Vraiment, Zamba pour la biche vraiment. En tout cas, comme vraiment, on a beaucoup de malades, vraiment. Merci, Banani Bango. Si vous avez beaucoup de Bango, vous avez beaucoup de Bango. Vous avez Nini, vous avez Nandeko Kuna, Bango, vous comme les Pelifina, vous comme les Bogar, vous comme Blessing, vous comme les Christ, vous comme les Samuel, vous comme les Pelifina, vous comme les Fumo Chilo, vous comme les Esther, vous comme les Jocelyne, en tout cas, Hussein, des zones.
Oyo Gradi Bokese. Oyo Ephraim. Oyo bien-aimé. Oyo bien-aimé François Dieu Kayembe. On a fait Ghana. Donc merci maman vraiment pour la célébration de les enfants. Nous encore dire la femme forte que Dieu vous bénisse abondamment. Maman subit la banane puis peut la pour loyer. Malgré votre vie c'est quoi on va essayer de casser ça pour Bereki. Là nous l'hôpital kuna nini hôpital nini ya na commune à Simba. Maman essaie de na siko to ko maman na ma femme forte vraiment ça va pour ma casse. Déjà pour ma deuxième trimestre oyo c'était bana mali na yimi vérité. Femme forte dans le ma casse. C'est pour ça na deuxième trimestre oyo. Là c'est trimestre pour me lever la bana. Vraiment ça va pour ma casse forte. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Attirez-moi là-bas. Vous serez plein de plusieurs flammes. À la bureau, maximum à flamme. Merci beaucoup. Tu dis non? Tu veux pas? On va le bas. On le bannit. Maman, tu veux bon, il y a Minerval. Merci de vos petits bons et à Minerval. Avec Pes, tu es bon Minerval. De vos petits et à Minerval. Bon, et à temps à classe. C'est ça. Je sais pas te donner. Je sais, je vais te le dire. Moi, copie. Moi, copie, hein? Je le dis. Ngali, wetin dem se black class, nugget, ngali wetin bilamba bonane. Ngali wa bonane. Na oya to na ba ket na ba sanda na ba crab na ba jouer ba yaya na ba soda na ba vélo Non, c'est pas mon. Ça lui bien fort, le babi, peut être Oui, monsieur Bougar, monsieur Lobby, commune affaires sociales. Et le deuxième jour, il y a un enfant de 2 enfants. Il y a un hour. Il dit qu'on va faire un groupe de Ami balé, pourquoi il passe ami balé qui lobby? On est à 11h, on est à 13h. À moi, c'est le final, on est comme un boga. Mais ça m'a pas mon femme France. Mais on tient les billets, on est là, on va aller au commerce de fluidité, on est fluidité. On va nous loyer. Vraiment, ce qui est fort, c'est le bon gouvernement. Vraiment, on est ma casse, on est reçu ça avec son bureau, on continue à me c'est là le président et fait avec les enfants. Bonjour maman, bonjour. Toza le Sengo na femme forte au sein de Bonamu. Nous avons makamuna bino soto sala à partir de la Suisse. Femme forte, Uganzamba Pambola bino. Toza awa. Nous nous battons toujours avec les enfants et nous vous encourageons de produire encore de bonnes choses à l'honneur des enfants. Uganzamba Pambola bino. Merci pour votre assistance financière. Merci beaucoup. Nous avons reçu au moins dans quelque chose, beaucoup d'argent là. Merci vraiment. Moula mon Zambé Zarabi, Neska Bouki. Zamba Pamola, merci. Que c'était.